Je sais que le numéro qui va former, c'est pour toi. Il va calculer le numéro et passer tout dans ton appareil. Lorsqu'il appelle quelqu'un, c'est pour dire quelque chose. Il y a des gens qui nous appellent. Allô? Exactement, papa. Il y a aussi des appels. Qui rend quelqu'un joyeux. Même si tu es triste. Lorsque tu reçois cet appel, tu n'auras plus faim. Si tu es fatigué, tu seras fatigué. À cause de l'appel que tu reçois. Amen. Allô? C'est toi, Amen. J'ai déposé quelque part $1,500. Va l'utiliser pour toi. Amen. Là où tu seras si c'était toi. Et si vous avez On commis troublé. on va démater. On commis troublé. Parce que tu as reçu un appel. Pour que tu aies l'appel, c'est important. Et si un ministre, toi qui es un subalterne, un homme derrière, c'est important. Mais tu vas dire que non, que le matin puisse venir. Pour que j'aille répondre à la voix. Si un gouverneur t'appelle, même après moi, c'est le mois prochain. Quelqu'un va te parler. Il va bien retenir la date. Et tu seras là, devant les yeux. Tu vas observer les jours. Pour que ça se passe. Que je puisse répondre à ces gens. C'est très important. Mais il y a un appel. Il y a un appel. Il dépasse tous les appels. C'est un appel. Amen. Il y a un autre qui sont passés dans votre monde. Sont comme mon agate. Nous avons passé au gazon d'année. On te connaît dans le temps où nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit conduire son église. Mais le Dieu pas le mot de la terre. Et le Dieu pas le mot de la terre. Et le mal au bagnon sur la gaille mona. Et le mal au bagnon sur la gaille mona. Et pas prophète Moutalobaki. Et du lot pour lui pour que vous nous détaillez. Et non la Bible là. Na yena na pour ça. Na yena ça. Na va moto. Na yena ça moto. Et nous que c'est mon ami. Yo luka yo que ne peut tout. Bah il va nous passer pour. Mais dans le lobby, c'est mon ami. C'est par la foi qu'on les soit. C'est par la foi qu'on les soit. C'est que qui avait perdu c'est retrouver les gens. Même si c'était passé 10 ans. Même si c'est 20 ans. Qui a perdu un mari. Azawa. C'est ok.
akotinda soki na nioki okokende te oyebaka toza na jevi na nkana yo nautaka ngola toke tozwi baine na maluko na bainstrument toke mai tina nkana tina bamboka wana osali évangélisation me nauti Lwanda. Est-ce que tolandaka mboka kuna tolandaka milimo ya bato ndima amen. C'est-à-dire un vrai apôtre azalaka mpona milimo mpona mbongo te. Mosali ya Nzambe eza mosali ya mbongo te me ya milimo ya bato. Tozo sacré, tozo consacré naokota na honneur nyonso amen. Ozoyemba ozobeta maboko ozoyelela Nzambe na nsembo obetela nkolo maboko aza esclave nakanisi mama docteur amonaka na ndako nde bayokoluka ye tongo sikoyo mama docteur babenga okomprendre te mais mwana olikamu nde baolukela soki aza na biloko ya Nzambe biloko bato fo apesa na bana ya Nzambe aza témoignage makasi kobomo mosali na Nzambe monene Nzambe na nguya lelo nazolatisa singa oyo epai ya mwana na yo bakambana akoma mosali na yo esika nyonso akozala kotika ye te moto nyonso akosalela priere atika eloko akofungola efungwama oyo akotanga ekangama nakokizosinga oyo lokola mosali lokola ministre lokola motambusi ya bampate ya Nzambe banda lelo tisuka ya bomoi na yo au nom de Jésus-Christ amen. Papa ezokota na vie na ye dimension oyo asalelaki Nzambe te lelo tozwa dimension mosusu. Seigneur Dieu, le Dieu de grâce, moni sanguya na yo kimarama iyabala yesaka rama ici kikabala isoko bayasi l'onction prophétique reçoit maintenant une nouvelle dimension dans ta vie maintenant et ton ministère avance que tu prospères maintenant à tous égards.
Maman prophétesse Bakamba. Est-ce que moi, maman prophétesse? Donc, même si ma pasteur va encourager mon tour à y aller sous-sous. On s'en a un bango. Et si quand on va aller au poste, je vais dire à papa de nous. Pour encourager les sous-sous. Mais c'est là que je vais pas te donner pour la forme. Amen. Pour nous, ça fait 10 minutes à vous défendre le ministère. Mais tous les gens qui sont tous ensemble après pour la serviteur, amen. Tant que nous sommes à tout mettre le corps en haut. Il demande amen. Il demande amen. Pour nous, il s'en passe là du haut. Amen. Yamna sema lekibu. Motakoli olekibu. Amen. Ya sheri kubitanga mbenza mbele kana hivi tayo boye. Oyo eza anena yo. Soko bone bana mungu ko tanda bali ibala. Na moni mutu na kuna ndama ngote mutema na ye hata makimya pona yo pena moni mikolo ko sima mbo. Mbo wato ko sima ko eto kuna kuna mwamba ka usema mbo na yo. Esi ya mbo na rabini ka bitali mbo. Okinga otalinga usema mbo mikolo. Sema mbo mikolo. Ndaka basako ni afoma na finale. Ndaka basako afoma finale. Yes. On fait un temps de Magola dans le Chicoyo. Ça va pour Alpha. Après finale. Et pour maman. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va dans la monayo. Ça va dans la monayo. Il y a mon chien, on a Nicolas Camonayo. On se fait Camonayo comme on a et tout. C'est le but. Amen. Et au bout d'année. Au bout d'année, nous avons dit que vous êtes quelqu'un qui a un modèle. Pameso na ngomba mikolo kwa mwana mtoto. Bwa mwisho sio na wote la ngomba fanya hapa kitu wote la ngomba. Sio kwa sababu yeye mbangu la liko tena sharia za watu yeye. Kwa moni mbongo leo simupe makati. Sio kwa mimi maima zamba za ngomba yo, zamba pamoja. Zamba moja. Amen mama kusani. Zamba bina kwa na finali. Mikolo kwa sababu mkeke. Kanisa pesa pepo mikolo leo ndio kimi mapia. Mikolo ni kitu yote. Amen. Nikeni kile ndiko inaliungana ukeketi. Na moni mbona mabupe na moni osaka nikabuko bikoloyo. Eko peso mbona moni mtu yego seni makabu. Osiko kama mmoja na hawa. Na moni mtu wao yego mbongo ipele. Mbona yego sikisa kama kamandako. Na kwa yego sikisa mambo sawa na moni yego sasa osambongo kwa isunga yo. Osama kama sawa na yo. Zama pa yo mbeba imele ofani. Ora imele baba ndio. Kutoka ngai na mambo na amen. Kama boni na mimi mpona bana na yo. Amen. Basta por recomendar seminaire que somos a ver aquí. Na mabo pasar de todo de la comuna Yesu. Na pesio merci. Na nyonso salelinga lelo. Ekokisama. Au nom de Jésus. Nguya nyonso. Ekotelema liboso na nga. Semaine oyo.
ekundama ekundama na kokota kuna te na boyi au nom de Jésus. Grâce à Nzambe ezinga yo makambo ezalaka te ezala Nzambe afungola baporte ya sika na kombo na Yesu Kristo tolobi 3 fois amen. Tobetele kolo maboko. André Tono grand maman prophétesse na la pierre na ye ozala pierre na ye lobi ekozala kiti ya makasi na masina Nzambe apambola be tobetele kolo maboko makasi betela Nzambe maboko topesani moto Nzambe azala lino beta sente toyeba te lino toke ale yeba www.potonapoto